Congo Tek Tek TV, Yasiba Mutombo. Congo Tek Tek TV, Yasiba Mutombo. Dina Yese, na Congo Tek Tek Mama, Yasiba Mutombo. Salut na ba fidèle nyonso ya Congo Tek Tek TV avec Darling Love la kanona bambote partout place bozwami la kanona bino yeyo mwana muluba botama mulubo ka sentiment na profiter na peu sambote na le big boss papa si Mutombo depuis Allemagne bambote na yo pourquoi pas na mon vieux Georges Djunga otete la ke mafumbe bambote na yo honorable papi Nzila na François na bambote non. Toujours émission, vous avez droit de savoir. Bozaka na droit yakoye ba maemazo le kana. Vraiment un phénomène. J'espère batunyo so ba mario nyo so ba bala, ba couple nyo so baza bazo se préparer pour ba bala. Ba yebi tina utilité ya marraine, marraine azanani, parraine azanani to ba bato ba ko za na bino pembeni na libala. Vraiment na lingala wana vraiment na éviter so na obenga onde nini lokola tozana hepatite Cobetox na plateau a ko edenga na éviter na lingala so ba benga ka marraine na parraine ndenge nini bande ko balandi couple la biso wana en tout cas bazana bango bien mais kaka ndenge zalaka marraine ateyaki mwana na ye ayebisi alobi ndenge za boye lokola bozana nu na temps ya fiançailles bozo se préparer pour bobalana bokoki ko coucher ensemble été bon quelque part marraine a fait sa conseil na ata na ba église baté rabiso mobali ona bobalanité akoki ko mona nzoto na ote boye boye soki ke bozana na niveau ya kosala makambozo bala na bande ko balani mais nanga muna biso ndenge zalaka balobaka na bango mais biso mutu nyonso te nde mutu asalelaka makambo bateyaka wana mutu nyonso te mais na ngambu ya couple wana babande kosala makambo na bango ndenge pena mwasi na mobali bavivaka to babande déjà coucher ensemble et ko tombe mwasi akomi na zemi en tout cas mobali azana na ba moyen mais moyen pena ya kosala makambo nyonso ezaki nanu te bazana na temps ya préparation na ndoso na bango 3 ans après 3 ans pour ba ya kobalana bande ko balandi mwana mwasi akomi na zemi mobali na ya longwa ke et pas marraine ndenge zaka ke mobali solola na parrain mwasi asolola na marraine mobali akenda ke pas marraine abi apprendre marraine que mwasi na ye asana zemi marraine alobi savanga mona ko solola na mwana marraine mobali na ebite na mutu na yeso ka chaki idée que marraine azana solution pour na zemi wana ou bien neni en tout cas wana vraiment azana précision te bande ko balandi marraine abengi ndeko na biso ya mwasi ayebisi abi yo ndengo za boye okoki ko zwa zemi te la fille a dit maman eza na minute to benga ngwa RRC komi loko déjà toza na étape à fiançailles deux familles déjà si ba yebani makamunyo sommet na ko comme na niveau ya kolongola zemi te marraine abi lokuta yo fo longola zemi wana ngana ko pariner libala o te déjà si que moi ça za na zemi ou bien si déjà si ba boti bande ko balandi ndendo ko na biso moi ça lobi to me kampe non ko sala analyse to yeba na tina ya marraine na parraine ezaka tina ni na lisolo oyo malgré tout naza ya patia za marié champagne naza na nous marié te ma to ça na nous analyse wana vraiment ensemble to yeba est-ce que marraine na biso o a raisonné bientôt a raisonné mabe mais titi maso ko fongola balandion sa Congo Tek Tek TV ba mona ba invité na ngana za na bango lelo na plateau o to so na bango nanu lisolo oyo bonjour ya Pati Cobetox. Ouais, bonjour Darling Love, la patronne à la canona, moi na muluba intutumike ya pembe, autrement dit éclairage na mbetu. Merci beaucoup. Ya Pati mon nom ya liboso na ba fan tout bazolanda. Ouais, mon nga ya liboso ba fan tout na banina no par couper sa bango mbote, mais mbote na bango nde wedi siko bima. Ba bandano mbote na boss ba bandano mbote na boss, le boss si Mutombo. Et puis nazo ke sengopo ezaka bien mokonzi ba ona kombo. Boss a commis na Facebook a commis bonjour Pati pongi yete butu mobimbo yebi mokonzi benga na kombo esala yanga bien donc je salue de boss si Mutombo place à Zouami na Allemagne na pesi mbote na batutu bazaka ba fan nanga o bazaka ba master nanga
na ba balinganga te nga linga bango et puis na pesi mbote na champagne également na yo mutondimio ya mbanga na plateau na odelo. Merci beaucoup. Bonjour Champagne. Bonjour Darling Love la kanuna balbi boitama mulubu ke sengo moi c'est pembe moi ça ndila ligne na sepeli trop. Merci beaucoup mon nom est liboso na ba fan tout ya Congo Tchèque bazolanda. Bon mon anga liboso naza vraiment na mingi ya olobate nazo pesa ka mbote na balandi nyonso oyo bazolanda biso. Merci beaucoup Champagne ya parti Kobetox, j'espère bolandi vraiment liso na biso bien. Yande ko moi si bazana en étape à fiançailles qui fiancé lelo ezate ke etant bozana ki fiançailles bokoko sa lelo ko morote ba msupe ba respecta kana bango ba msupe ba respecta raté ndeko na biso azana zemi mais marraine na ye azoye bisa conseil azo pesa ye kende ko longola zemi ngana koki ko parrainer libala o eboti mwana ou bien eza déjà na zemi boye na kolinga ko sala yango te na habité ya parti Kobetox na tokene na malé mais est-ce que vous pouvez expliquer biso utilité ya parrain na kati ya couple et jouaka vraiment a jouaka rôle nini? Ouais, merci. Parrain aza le quoi guide. Tu vois? Parrain aza le quoi guide. Nan limité parrain bazoraye avant bobanda bazoraye sur aux amons que parrain. Parrain na marraine bazora bango leur to bani ba préparatif na biso ya dibala. Donc mon programme on to sala on a processus nyoso wana. Nepe to ko tsape ba parrain na ba marraine na kati. Admettons ngano to mo sino bali. To sala ki mo e konzo na biso to bomba mo na kati ya mulangi bo eti to meke mbongo e koki déjà. Tandis qu'on ça calcul entre nous deux. Tandis qu'on ça la analyse. Ah, to ko zwape o moninde bossi bu mutombo za la rande ba vivre na moi sinae. To baza exemple à suivre tous bango yolbité tous on bango bongoté tous on a moni président Caleb Toukebana futur honorable ndé bazarana moi sinae tous wata bango au comprendre to débattre sur yango to kisko couple au to moni non baza vraiment ba exemple à suivre et puis il faut qu'on se rappelle aide du Saint-Esprit au moni au koki kozwa bon ça va nazu na ngaya parti Kobetox le quoi aza déjà marié nazu na ngaya parti Kobetox a parrainé mariage na biso ya parti Kobetox ngaya binzambete ya parti Kobetox ngaya mora maltraitana au moi si naye donc moi si andimi makambo wana malgré yé tu vois donc kozwa rôle ya parrain na marraine eza tozwa exemple moko à suivre. Exemple à suivre, il y a parti Kobetox, mais les autres, comme on a parlé, comme première position dans le couple, comme on tambola kaka, selon n'engue paré na ba lobby, to ba parazo s'imposer l'icolo ya moi c'est sur mon balinae azana lilobate. So bon c'est que paré bimana moi na ewana soit marraine abimana mon bali wana. Donc so bon que ba comme s'imposer ndenge wana bon ça va. Yo ngo bala na mbali na ngai na ngana moi si na ngai toza to parrainer mariage na bino. Ce qui déjà ngana comme ko imposer di kolona bino. C'est que mbali no fala ndela bien c'est que peut-être na bimana yo. Ou bien moi si na ngapala ndela mbali no bien c'est que moi si na ngabimana mbali na. C'est que ça le blague mo esala makawana. Yango moni ekene ngwana. Merci beaucoup ya parti to est-ce que vraiment na lisolo na biso wana ezakina no to meka un peu ko expliquer ba tumsusu ba ye baraté utilité ya parrain na marraine na lisolo na biso ya ndeko moi ça zuize mais marraine na yo zo conseiller tango lobi déjà que marraine ou parrain aza guide to ba muto azo guider bino na nzela ya malamu j'espère pas que na nzela ya mabe mais maman na biso zo tina ndeko moi si que alongola ze mabi ya ko yuko parrainer le bala oyo ezaki ya msusu couple wana bazo bala na bazana ze mu bien boti mwana avant mariage. Et bon so muka mwana na zamoko nzamba tindaki. Allons la gazem yango vraiment. Soyons réalistes. Soyons réalistes. Omoni balobi mwana azali pamboli. Dorénavant, il faut comprendre que mwana azana li pamboli. Et de deux, il faut tout ça la effort ya ko kolukate to pesa bande ko na biso passé. Tu vois? Zemi wana si réellement ils aiment balu balu babala na naye. Ils ont un sens te balon la zemi. Ils ont normal te balon la zemi. Basi boni babala na zemi na libuni. Donc so beaucoup mo pekisa li bala wana abia ko parrainer mariage wana te pour moi si aza déjà na zemi. C'est faux. Eza ki motema mabe. En tout cas na se permettre na lo bango. Eza ki motema mabe. So boba ki fi wana na banzira mi bale misato mine mitano. Là c'est autre chose. Mais le cas bobi moi si wana na mobali na yewana bolinga babalana et puis surtout réellement zemeneza ya mobali wana ce n'est pas un problème, ce n'est pas un problème. Voile ya taille nyo ezali
et au couvrir zemi wana bosir si mariage et puis ah nzamba sali bango bien donc si ba sali mariage na bango azaki na zemi ah mwana ngoza mwana lipamboli au moni batu nyoso ba ozana sengo donc ba ko ba permettre yete alongola zemi wana or moi si wana na famille mobali ba yebi bino ba parrain boyebi ba yaka mbake na pi malongi avant mariage malongi mo ezalaka enseignement moko ba kenda ngo pe déjà c'est que moi si na ye mobali na ye zemi mobali yebi ke zemi ezayanga moi si yebi ke zemi ezay mobali nanga to longola ngo tin. Merci beaucoup Yapati Kobeto qui n'a pas mis son nom moi muke champagne en tant que moi si aux marraine na yo avant bozano déjà na étape ya fiançailles mais marraine na yo ayebiso ke ndenge ozana zemi bo il faut longola nga na koki ko parrainer libala oyo eboti mwana te nambite analyse d'abord et pas ina marraine na biso na raisonner bientôt à raisonner mabe. Merci beaucoup Darling Love pour la parole. Oyebi ke tango ya patia zoloba nga de place tazangi mafuta déjà mati pona lingano mambo nervanga te ye marraine. Excuse-moi d'abord marraine hein nazana autant loba na yo est-ce que ça a sens et loko yo lingo sala est-ce que ça a sens moi na ba sainteté la fille ba sainteté azana mobile na oya linga balaye et puis bino boza juste on a pona ko parrainer bango ko parrainer ba to eza ko konzate ko parrainer poni to zo ba parrain pona ba biso ba ono to balate to yebi ndani to za na espérance ma balate bino boza ba espérance ma bala ndi bo expliquera biso ndenge nini nani moi na mobile bazala kana libala ndenge nini ba ko marcher pour boko soigner zalate ba divorce ça la maté mais to zo bino te pour on ko contrôler ba vie privée na biso ceux qui ba boloba na ba on ke bazala ensemble te mais eloko ze règle déjà yé ozana droit au pekisate parce que a bala moi sinaye moi na bala balate azan fa batarte quand même azata tata ne peut tata ngonori mama bango jusqu'au tinelo ngala zemi poani o ba pasteur musuku to bazala ko boya o mo so za zemi ba c'était même bala ba église belé le ba comme bango accepter pour moni ke moi sina mbali balingani et pas o bala moi sinaye ezaki makangu te o mama ezani na yo tala pona ngaje mala champagne ngama kama matanga mafuta yango mama so ba compliquer mes existences bo changer ba parrain ce n'est pas encore tard. Merci beaucoup, beau changer ma parole. Il y a petit Kobetok, n'a zongue là un peu. On a ni donc champagne, à sali analyse, c'est là yabi. Maman n'a biso en tout cas à raisonner ma bé ma casse. Ou bien va changer ma parole. Là j'appuie. Là j'appuie carrément et j'assume. Je pèse aussi bien mes mots pour dire que au moni ko parrainer li bala. Donc on a tout le bandé ko parrainer li bala isa ko soit exemple à suivre. Couple na tambola bien. To zo bango po bango ba parrainer pour biso to sanini. To tambola bien. Pour lobila li kambo ko parce que place ba to baza, li kambo zanga te. Place li no longo le mo zanga te ko leka. Donc place ba to mbale ba sangani li kambo zanga te. C'est que bango ba koyeba ndenge ni ba ko gérer problème na biso ba kotisi kimia. Tant que déjà bongo c'est que bango baza un exemple à suivre te. Bon, bah ça déjà exemple à suivre. Il y a petit toya na onaka o ndenge zalaka pasteur ateya bi ndenge boza na étape qui fiançailles. Yo ndenge za boko kyo yeba nzoto muninga te boye ou bien marraine a pesi condition moi bon est-ce que place wana est-ce que marraine a raisonné bien ou bien pasteur a raisonné bien mais a raisonné mabe. Makambo baloba kaona ke o ndenge boza na étape qui fiançailles boko yo 500 tout te boye. C'est une loi déjà établie. Oui, c'est déjà une loi établie. Oui. Mais Balobi, Nzambe aza riche na bonté et puis aza lent na colère. Donc le col a déjà salami bongo. Nzambe aza mettre il y a temps et à circonstances. Soyons réalistes. Balbar bien que la chair est faible. La chair est faible. Donc bah on ti ba que tito que marraine na parrain. Ti ba bénir mariage dans l'église. Mais makambo to sala biso belle na chambre ba pekisa ki on ba avant le mariage to sala ngote mais erreur et salami déjà oh nzambe ntalamoni makambo kanda mutaliki mukimba na kande za nzambe mambo esengo mutaliki mukimba na esengo za nzambe mambo ko sepela mutaliki mukimba na sepela za nzambe donc so nzambe moni ki on déjà mabé au départ anga permettre témoin si on a à concevoir. Tu vois, anga permettre témoin si on a à concevoir mais ti na comme na niveau que nzambe permettre moi si on a à concevoir. Pourquoi la Bible c'est la Bible a bénédiction. Donc ça va permettre bango donc balana na bébé na bango mbala moko. C'est une grâce particulière. Si je peux le dire.
c'est une grâce particulière. Donc, pasteur ne balobake non, beaucoup ça la magamouante, beaucoup sanction tout avant le mariage, oui, c'est une loi établie. Sauf que, et quoi déjà. Donc, marraine, le quoi la marraine m'a béni ça mariage té. C'est que malobane ça on a fêté. Merci beaucoup Yapati nazongela nous champagne ndenge yo lobi ke mais faut pas changer ba parent boso peut-être parents au monde ke mon balazana nous vraiment té na moyen té yo ko banda boko la zemi ba ça la préparation à mariage bango mo nous marraine na ko comme na niveau lo babonga mona ke msusu sur 100% alors peut ça déjà 50% na mariage wana. Darling Love, est-ce que ça problème ba parent? Et ce problème na bangote tant yé mobali ba pesa moyen ba pesa moyen au moins biso ne mabe na biso atomukito comment ko za pareil pour na mbongo oh en réalité ba zo pareil pour na mbongo ti mais nga pour nga je la champagne na moni dans sens te pourtant yé les types azu idée ya usangana moi sne HIDMI andimi azwa passe azo sengo etali su bangote bango so moni ke bazo décision ke lokwa biso to boya ki bosangana na ebité so na loi ni ngo ba koma kyango e ko fixa mbongo na bango na ebité ko kitsa so ni na bango na ebité la champagne ba na arraché aux paroles olo ba tellement bien arraché aux paroles to comment ozo ba parrain pour na mbongo parce que est-ce que parrain wana ndinga za na mbongo na couple na indi ba vraiment moi sine bazalaka na meilleur pire ya kate est-ce que pire ya kate moi tout le monde comme ça ouais attends pasteur écoute pasteur au moins on a obéi la pélo qui n'a pas au qui n'a pas au péné bouti pasteur a imposé mon ali beaucoup boeti assemblée mon a fongolé miso maman parce que il nous a le comme au faut comme on le pasteur assemblée mon enseigne abiki mais après 2 mois le pasteur dans matanga soit moi na soit moi sina akufi ndeni bakuta na pena ba pire ezate que aux couple na ba parrainer bino pour bangonde bazana mbongo bangonde bazara bevaka meilleur non. Et puis dans Love ngala ina baxelo ko moko keso poza ki ya pati oui bito boy na biso te bible ndenge elobama ke moi na mobile bakoyeba na avant le mariage mais ki ba biloko na koti ba trouble ma mobile ebele ndeti lelo yo baba mobile muso ko bala moi sinto anda sana impuissant mobile muso ko bala moi sa bota kate ngapo na nga je mala champion na puya na nga biloko anate ngapi na moi na mobile tant ki fiançailles tant pena bazo ba ki bozo tala na ki fiançailles o monali wapi o sali 5 ans ki fiançailles na mobile o ebite mobile dans un impuissant o sali 10 ans ki fiançailles le mosto ebite mosto na bota ça be rare et ba vraiment autorisé photo yeba na déjà so ebi ke nga vraiment na linga ba salela nga vraiment limbisa nga po émission eza sans tabouté mais nazo meka koloba mom ki pona faire comprendre ba ndeko ba landa biso nga vraiment na linga ndi mobile na nga salela nga yazo kokate en tout cas so na lakisi bazo kokate na za droit otika pour so na forcer na tricher alors tant na comme ko tricher na ndako libala eza déjà mabe donc nzambe pe ko condamner ngo donc eza pona nga eza normal soki ba yeba na bango avant mariage soki ayebi ka ko bala eza longo problème te. Ils ont un problème, bah pareil. En tout cas, marraine, prenons la place. Vraiment. Oui, merci beaucoup. Marraine, vraiment, limbisa biso. Ce que Monique Libala wana. Alimbi, te, pour n'aller loba, peut-être on sait pas la loba n'a été. Ça va y a pas de ko limbisa n'était pas anakanda makas. Limbisa nga j'ai mal la champagne pour la on n'a loba. Peut-être qu'on énervé, ma énervé ote. Et ça car juste, tous la posa to sunga bandeko. T'as la toute tika koko ça va blou mo boui, o ils a la raté. Ozana droit au peki ça te so monde ke ba mbongo na onde mtezo sala libala na fo ezala mais kana ko tika opesa mbongo so mona ba bala na te so déjà comment wa dana lola ke ba bala na yuza nani po tia bango o tia point mama tika bango na zibi ya ngapa na peso conseil bota na mobile no po a bala yo ba parrain wana ba marraine so ba marraine na ba parrain ba moni ke ba simba na ba libala no te tika luka ba parrain mususu ba marraine ba zali belé ba aider bino bo bala na donc pour na parole na esuka na lobi yango na zemi ana pour na elongwa na ngote donc yo za mutu te oza nzambe te oza pasteur te po tia point quelque chose on peut sa finance ne combien. Et bon, comment tu distraire Batouko? Merci beaucoup, Champagne. Il y a parti comme tox. Champagne a fait déjà conclusion à lobby selon conclusion parce que tous les déjà et là on est vraiment au coquille bisa na marraine na biso. Merci Darling Love. Et là au moins quand on a vendu ouais. Au moins na comment on voit temps à réfléchir mingi surtout le moment quand on boit. Et dengai yom to bengi biso. Pour tout ça l'analyse mais il y a un na marraine wana na parrain wana autour langa bango question moko na bible ndi baloba ke non na bible ndi baloba ke moi ça va ba ko 500 tout avant le mariage quand na bible balobi ke non moi na zanini lipamboli bon ce que sanga skoyo tout langa marraine wana papa na maman o babota
avant mariage c'est bana na baba na bilakeli mabe babi bano babota ma avant mariage baza bana bilakeli mabe merci babi bano babota ma avant mariage baza bana nini mais bible ngo mo lobi sous na bible na makambo sous na makambo tokota makambo ya nini ya religion te mais obi ke babi mwana nyoso bota mina nzela mo sa musumuki est-ce que yebi mwana nyoso bota mina nzela mo abi mina nzela mwana mwasi a musumuki po ni a musumuki tala d'abord pasteur surtout vidéo de kuta ba débat ba ko bela mitou hein donc ça marraine wana ko a kiffé a zuite a bandela donc pour dire quelque chose de bien papa nangai ozolingo bala déjà moi si na yo ozo kitan ya soma mulangi mo mnene okuta ba 100 francs ba 200 francs ba 100 francs ba 200 francs ti au comme na somme mo consistante au atteindre objectif na yo ko katate ke nango bongo bala mwasi na yo po ngana biga wi mwana zali pamboli ato botami en dehors à mariage zaka mwana zaka dia di pamboli parce yo botisi mwasi ngo po osundola yete mais ta place au memi makambongo OK balaye c'est que fongola miso bien ah maman kolonga zemité c'est omoni bon c'est marraine na manon bali na merci beaucoup ya pati Kobetox bambote na baye sans plus tarder la bandarana oyanga lipasa Jerry Kobetox 207 mobile Mboumana Zolo plus donc Jerry Kobetox 207 mobile Mboumana Zolo Tatumushina ovine nani ndenge bataji bemba chi na kobwaka ko baleki bango na kobwaka donc tina musala Jerry Kobetox aliki ba na musala na makamunios na mambo ba théâtre na mambo ba chronique Jerry Kobetox ale carnet bango pourquoi pas tendresse di binga la sirène moi na muluba loketo pete mbisi aquarium tala kasiko simbate et na mama Sheila mama ya boss nangai mama Sheila mama ya boss nangai pour aller encore plus loin l'artiste Faiba l'artiste noir na pesimbote na boss si mutombo muluma mutamba muimpe mukalani dollar hein mobile zaka bogarte mazapi na dollar ko ça tu avancer te kuna balaka ba dollar mo ya Canada boss atina dollar ya États-Unis donc différent mais tu na ba différence yena na pesimbote na Irène Madiani depuis Afrique du Sud na pesimbote na master ngai ya pasteur et mama lage na France na pesimbote na président na futur honorable Caleb Toukeba na Kanza bienvenue na PC Bamboteza et puis na groupe Sinark Mobimba pourquoi pas na groupe na biso et Tumba hein oyoyo eza mon continent ezaka Jerry Kobetox na de l'effort j'ai tout bout de Jerry Kobetox c'est pour de l'effort beaucoup champagne Bambote na bayayo tozoka bwana déjà. Merci beaucoup. Nasengi pena pardon na ba yanga vraiment peut-être ba aussi quand j'ai mal la champagne na boki so libangate na ebete ke no yemi so sinté na ngala sala no pena liste mobimba mais ba o ba yoka ba kombo na ba onte na lela bino trop na pesi ba mbote na pesi mbote pas tante na nga Eden Toul na France na pesi mbote pas tante na ma tante chérie Ange Toul na France na pesi mbote pas Ritivi boboto balbi fils sage moi c'est à pembe maman sociale na pesi mbote na Canada ici Kozali na pesi mbote pas Ormeline poupée la blonde Ormeline vous le poupée la blonde na Allemagne taka yo moi ça ebe au solo là na pesi ba mbote ebele ici ka Ozali na pesi susu yo ma copine privée babi tansel Ozali de moi na 10 ans na pesi mbote ebele ici koza en tout cas quand moi je mange la champagne je vous aime ba on attend ba kombote bo bangate monsieur zo na tanda ba liste donc bolé la fort bisous bye. Merci beaucoup Jomima, merci Nandengo Nzima qui vraiment Koudlelo Koya ko intervenir dans l'émission, vous avez droit de savoir marraine na parraine bazana monka kabatuka ndé pati Kobetox abi bato yo baza ba guide bato ba guidaka ba couple tant bozo pour na marraine nenge darling apona ye mama madongo ma ezaka te ke mama madongo makoba de décider likolo darling non baké nenge zaboé darling namoni awa vraiment au raisonner mabe faut bo tchangwe za la boue non que tolobi likamu mama do azui 100% nyoso kaka yene mutapesi biso to lobela non non ko banda ko décider bongo te marraine azaka ka mutu pe bande ko bazwaka marraine ou parraine po azana mbongo non
mbongo eza bolingo te yo fozwa mutu azomema na nzela bien non que mutu azomema na libulu po ba pare belé toyoka ba histoire ba marraine na ba parraine toyebika ba place sukaka wana na profiter encore na pesa mbote na le big boss papa Sibu Mutombo. Merci papa pour la confiance leader à Pembe patron na patron na yo Ekar Ezali merci encore na JP Suisse merci Vienanga JP Panda 5 fois Ballon d'Or na Suisse honorable Papi Nzila merci beaucoup na metiti mo dana sima caméra to monani check Kongo Tek Tek TV ya Sibu Mutombo Kongo Tek Tek TV ya Sibu Mutombo Ina yese na Kongo Tek Tek mama ya Sibu Mutombo